www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo 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 alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobine la gangolo na hosana kembo alege moyo lele poto na hosana kembo alege moyo lele. Mbote bandeko na biso oyo bozongi lisusu na site na bino www.potonapoto.com oyo bopesa vraiment confiance mingi ya kolanda masolo oyo epesa makabongo na Kinshasa. Pona mukolo ya lelo tokolobela sur ba loyer na biso ndenge ba bayer baza ko matisa vraiment loyer et puis baza ko matisa na ba garantie oyo ezalaka bongo na ba 5 à 10 mois bandeko bakomi ko déclarer vraiment pourquoi ba loyer yango ekomi ko mata. Bolanda na micro ya www.potonapoto.com. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com. Ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com. Na tuni teto bomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas. Tadi na personne no bambote bele na loba mingi te pema na moi sa zemi. Pema na auto sala avortement précoce. Bandeko tozo continuer toujours na site na biso ya www.potonapoto.com. O toye bongo na pharmacie kotu na ndeko na biso ayebisa biso sur baloyer yango ndenge etambolaka ye na bayer na ye. Mbote mama. Mbote mama. Mama kombo nani? Kombo Ariane. Mama Ariane tomoni awa oza na maison na ya pharmacie awa ozotekela biso bakisi pour na santé. Maintenant tolingi totuna juste des questions pour na pharmacie na yo. Baloyer na bino awa ezalaka ndenge nini okoki un peu ko expliquer biso ezalaka combien de mois et puis boza en bon terme vraiment na yo na bayer na yo poto yebi ba bayer mingi bazo compliquer vraiment ba ndeko na biso bazo luka bandako na Kinshasa. De awa ne biso to vanda bien na bayer na biso to sola na biso bien, ça fait 5 ans to futa kaka 150 et que na onde bien. Problème ezala te to za collaboration na yini. Maintenant, pour combien de temps, combien de mois vraiment? Par mois, tu fous la caca. Donc chaque fin du mois, il faut te foutre à $150. Content, ça ça du coup 150 bien dam. Te sous moni avant fin du mois, à 8 mois d'ambo. Après, tu comme fin du mois, tu compléter bon on est Ok maman, merci vraiment. Bandeko balandio na site na biso ya www.potonapoto.com. Merci. Tozo ko ba toujours na kola kotu na bandeko na biso oyo bazapel susu na ba problème libanda toyeba suite nini bolanda bo continuer toujours na kolanda biso na site na biso ya www.potonapoto.com po boyeba ba information yango ya bien pona ba loyer na bino. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au sommet Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P.A. Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée il y a Congolais P.A. Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso babozone sa promotion là il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, tu dis mais c'est la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça va client là bango babi non, to zonge là promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock vous avez mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez venir pour benga,
oya kosomba décodeur à Sepela TV. Ba maman et sur mon avis non paysa kuna na kati pour ba filmer ça sort en lingala en français et en anglais ba film Nigeria il y a ba congolais ba africain vraiment comme ça les na kati ba papa to kanisi binope to télébino ba chaîne ya sport na kati donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de un numéro, botine de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut botine de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Tozo tuna papa na biso tomoni awa sur baloyer yango ndenge zo mata vraiment mata na Kinshasa pour tozo comprendre vraiment situation yango. Mbote papa na biso. Mbote. Papa bazolanda na micro ya www.potonapoton.com. Tolingi to tuna juste ba question sur baloyer ndenge makamba mboka ngo ezotambola na ba complication balobi pe to emati ba bayar pe bakomi komatisa pe makamna bango ya baloyer na bandaku bakomi olandela surtout ya mboka ndenge ezotambola. Papa kombo nani? Micho. Papa Micho. Papa Micho koki kolobela bandeko mpe na micro ya www.potonapoto.com ba comprendre vraiment sur baloyer yango. Ezwaka combien du temps basengaka ezala ba délai ya ba 5 ou 2 mois ou comment toyeba. Bon, problème à loyer, ils ont dépendre plus na milliers au Bozali. Donc, na Kinshasa, il y a des milliers oyo, ils ont un loyer, ils ont assez. Donc, garantie plutôt, ils ont assez. Mais na ba côté mususu garantie, ils ont l'écolo. Neti, na centre-ville, à la Matungeboy, garantie, ils ont 10 mois. Donc, na c'est à 10 mois, ils ont difficile. Beaucoup de gens ont garanti c'est à 10 mois. Mais à côté, on s'est retrouvé dans la garantie, il y a 3 mois au bailleur à Zoa. Donc, ils ont un problème social plutôt. Tolandi papa na biso alobi eza problème ya social. Social yango siko ezotambola ndenge nini tozo comprendre te, tozo yeba te vraiment eza sur base de quoi? Bon, c'est difficile à foutre là et pas à moto à plus focalisé dans bon ya loyer. Quoi ça la raté. Donc so ça au foot là et pas moto à fandaka kaka na à s'intéresser plus dans bon ya loyer ndé yango à vivre na moi. Donc au coup t'en ba difficulté na ngamo na zala victime wana. Classe na banda au foot là. Donc ezalaki plus au kofia yemba. Donc, les gens qui sont commis juste les 25, les 27, même à 2 heures du matin, on a donc, jusqu'à ce qu'on fout, après, au moni, il changé. Merci papa. Donc ceux qui te comprennent madame c'est qu'ils ont des problèmes mingi sur babayar na bisonde bazo matisa vraiment yango ceux qui a l'amour qui le lobi a matisi na to na yenga lingeli na montant oya lingeli APC là. Donc tozoko ba toujours na kotuna bande ko na biso misusu na micro ya www.potonapoto.com pour ba expliquer biso sous malamu sur de loyer. Merci. Bande ko tozoko ba toujours na kotuna bande ko na biso ba congolais. Oh, bazolo bela sur ba loyer na bango et puis na ba garantie na bango. Ba ndeko na biso ba foutela ka un peu baza vraiment komi tungisa ma sur ba loyer. Na moni ndeko na biso mobali awa naza un peu na tuna ye ba question. Ami pesi déjà kombo na ye DJ Mayala, ye mo déjà mi lobeli. Bonjour DJ Mayala. Bonjour maman. DJ Mayala, tolingi toyeba sur ba loyer yango ndenge ba bayar na biso bazo matisa vraiment eza sur base de quoi eza problème nini tozo comprendre te na ba garantie yango ezo changer bayar akolala bwala mukika ofutaka $50 et matimba moko $70 na mois. Biso marama to hérité dans fort. Biso nesto futé là. Mais bazo nyoko la biso pa ba bayar loro mususu.
net biso net nganya na futa ka parler donc être côté 2018 né na bona changer mambanda kunanga et comme moro et ça 50 comme moi 70 est-ce que c'est normal? C'est normal c'est normal donc pour ani to bon on a la passe to souffrir na moko na biso to bunda ka ke pour bon bata ma famille moi libota ndezala mais o e komi boye na ebité to do nyoka ma tuka ba mekano bon salika bango ma plein to souffrir makasi. Le problème est sur le ton de mboka qui évolue bien ça nini pour te comprendre vraiment les hommes matériaux où tu coloba ah matisse déjà loyer na yo andako donc tu comprendre ça nini surtout il y a dollar ou ndenge nini ya on peut bango bazo matisa ndenge na bango eh nango pona toté donc bako ça m'a facilité mon boye business to vivre normal na habite so na koloba nini na la ndenge mission mo serimo na radio na kata mutuka na okela ndenge mission ba bi ah premier ministre na biso yo ka biso ma yo pe au foot là mais ozo mona oyo yo zabina te boko lobela biso bo passe to onyo kama ameka ta ko yo la biso ma atani na rosal ba changer bango yo neti monsieur Carlo mutu wa dollar ala changer ya na faute na bango te ba pe kuna ba na osoma mbongo o ba kuta kuna ba osala pona bongo donc biso ne to onyo kama ba meka bongo service to ko kate donc lo ba mika ndenge kofie moko emba locataire alota kolo lopango wana mawa so ba DJ to net na micho na bo to lela le tokolo banet na kolo banet ndeni kese akufa lelo biso ba DJ to beta no miso to beta no orchestre mais ba meka pe bongisa biso makambo ngonon ba meka to bongisa to nyoka ma to kokate ba ma biju bazana to nyoka ma ba yebi to souffrir biju mama boyete ba bongisa to nyoka ma to kokate donc on foutela so parler to so andaka ba parents na biso mabe surtout vraiment na bamboka libanda bandeko ya ba age na yo bazo foutela baza ba appartement na bango na brasa mambo nga na masa nga DJ na brasa appel masqué na saluer de loin masa nga DJ appel masqué ba na brasa kuna makambo ezakate ba na facile donc ça dit que oyeno ko na parler boy au foot na nte mais garantie ça to ko koti ba nyoko pesa mbongo mais biso ka garantie 10 mois 15 mois et ça la ma et normal donc faut pas quitter na ba garantie ko mata ba 3 mois moi 4 mois on trouve ça la facilité moi hier après ça peut allonger chez bango là tu m'as ouais chez ndabo allonger chez bango a comme les moi parler à mon studio à bomba mi pe ça moi ba ya bien mais on a parler il y a zonyo kama ala na mafufu ba petit pour ni facilité mbongo foot moi garantie on peut ça maboko bozate et aussi sous moi garantie ngo et comme ça c'est nga sous que luka ka so foot mbongo pe loyer on peut cher pas quitter ça boete bandeko bouti ko landa DJ Mayala na micro ya www.potonapoto.com ndeko la biso DJ Mayala aleli vraiment bwa kata ndeko na mi bale to pesa ta chance na micro ya www.potonapoto.com apesa ta ba ndeko na ba yaya na o baza libanda mboka mbote ouais na pesika masalanga CD Star na kata Paris de Panama wana masalanga to kolanda e ya zo so kolanda ngala mabanga na e ya pesi ba ya tout ba présent qui me vendeur de femmes monter qui basi monter qui banyar do ya te ka so mutakala na pesi ba mbote ba masalanga na pesi pe te wa mu panti na ngana kolo ba mingi te na biki azala landa ngai wa bebe na ngai beti mwanza na pesi mbote na sepeli merci nga pe na profiter na pesa bande ko na mbote waza libanda na pesi Glody Sokus mbote na pesi Glody Kisangu mami Mali ya Ngubu Melki Congo famille Oseke famille Bimbakila famille Sunda na pesi bino nyonso mbote nde vraiment bozo landa toujours bozo continuer ko pesa biso chance ya kozala connecté na site na biso ya www.potonapoto.com bozo continuer toujours na kotuna ba question maintenant ya tout on a elibino ye moko bayer a expliquer biso ce que ça a vraiment problème nini na moni papa awa ye moko aza mukolo lupangu vraiment a expliquer biso sur ba loyer yango na ba garantie. Mbote papa. Mbote mama. Papa kombo nani? Kombo na ngai frère papi. Frère papi, papa frère papi. Tomonio awa ozana lupangu na yo devant parcelle na yo. Okoki koyebisa biso ba vie na bino pourquoi bo matisaka ba garantie na bino za combien de mois et ba loyer na bino pourquoi bo matisaka yango? Biso zo matisaka te menga pe nazali awa na futela. Est-ce qu'on a foutu la couteau et Zarata Moussousou au Yebisi Bango Bakoloba qui ont été au Sarabo pour battre aux Zoaka, aux Zoaka pour 9 mois, 10 mois. Il y a un faux lingo pour besoin de sa vie, on a pas besoin de sa moteur pour remplacer pour nous.
mais eza pe mabe pona biso to monaka po bato musuna ça c'est comme pasi ba mbongo pe pasi bato mususu bazo futa bango bien te alors totangisaka bana tona makambo ebele alors nga pona moni ke faut pesaka ata 3 mois bien 6 mois te ba 10 mois 9 mois en tout cas c'est trop c'est pas bien l'état ata la biso makambo eza mabe pona ngai na moni bon papa olobi l'état ta la bino likambo mais l'état ce qui ataleli bino likambo ngo bino moko nde ba bayer bozo matisa nde bandeko ba déclarer ba bi eza problème ya l'état te eza nde problème na bino mo ba bayer te eza pe problème à l'état faut ba landela kango ne kala kala ba biso so a mère na biso a père balobi bazaki ko landela ba makambo ya ndako baza ko landela ngo mais siko totela makambo su ba landela te mamwa ndako te yango bato bazo exagérer pona makambo ya ndako bazo exagérer bazo ninga ko pesa faut futaka mbongo ningo lingeli po abike ate l'état zo kipe na été mais eza mabe faut ba landela kango penza l'état fa sala musala na ye makambo ni seza malamu. Merci papa Balanzio na micro ya www.potonapoto.com. Papa tant que oza Bayer to nito pesa un peu to accorder au moins chance au bois kata bande économie balé moi libanga au bazana na mboka libanda. Na pesi bande konanga mbote mingi bazana libanda. Neti na pesi mama Koko alikuwa mama ya bana. Na kwa ke libanga za malamu esika zali. Esika zali pe atala ngai ye pe afutelaka. Pe ba l'état ba ba pe ba l'état batale likambwana na bwa ki pe ser na ngai mama Zizel na baza malamu na papa Gi na pesi bango mbote mingi. Merci bandeko bolandi biso na micro ya www.potonapoto.com o to pesa bino ba actualité sur bandeko na biso baza na mboka Kinshasa pona bino bandeko na biso boza libanda boza ka mpe na souci ya koyeba sur ba problème au mona otinda mbongo boye ba papa bandeko ba mama bazo mwanda kume bazo yebiso na batomo ya ba $500 $1000 $2500 ezaka faute na bango te bakosa bino te ezande problème économie ya mboka et puis na ba problème ya ba bayer na biso ndenge ba mema makambu yango donc na pesi bino vraiment merci nde bozala ki wana pona kolanda biso lisusu pona sujet ya lelo ezalaki kitoko mingi vraiment na s'assure que bandeko mingi vraiment bo sepeli nango parce que eko aider bino po boye ba pendenge nini ya kosolo na bandeko na bino o baza na Kinshasa pona otindela bango moi quelque chose baluka mwanda ko esika ya kolala merci vraiment na pesi directeur na ngambote Lamine Ndovo na pesi madame na Embote na pesi famille Mobimba Mbote na pesi Rigo Bimbaki la Makengo Mbote na pesi Nicole Titi Cédric Titi Ornella Titi na pesi bandeko nyonso Mbote Nzambe abatela bino bisika bozali merci. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka partout vous avez Congolais de la diaspora au sommet Sepela TV. Et ça n'a pas chaîne ni à Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc la chaîne est appelée, il y a Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso besoin sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime zeki ka promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça pour ça va client là bango babino to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que donc le stock tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays qu'on a la carte pour filmer que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film à Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça les gens la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, donc à Nissi Binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, vous ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui
Dès maintenant, quand on est besoin de un numéro, botin de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être botin de la bino, c'est la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter c'est la TV. Babi na otala nga binote na swena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com Olingos information, Olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com na tuni tieto bomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas, c'est-à-dire na personne no ba mbote belé na loba mingi te pema na moi ça zemi, pema na auto ça l'avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele.